ah boko ça que biso ba chinois biso même ata ba chinois ba na bishasa wana ozo benga ba charge bon ba na tina note kari mutalinga ka yo azate yo kana na biso lelo mutalinga ko azate même ba no ba charge ba zo kote na bishasa ba kote lo parce que ba kote ba mbongo na ba site na bango ba fa semblant yo mona ba balanda bango te ata ba film ba balanda bango te pour se comprendre po kote ça na bino mbongo na sima na yo vino momba woni nzamba sala opoza la tata exploiter tout le monde exploitera yo parce que oza très impoli oza motema mabe aigri donc otika ko bénéficier na carrière na yo ata mokolo moko te otika un jour oloyemba kala nazalaka na kini okoyemba yango okoyemba na kuku okoyemba kuku to bando tala ona photo yo okoyemba kuku kobanza na photo te posi na change okoyemba yango okoma na nzoto mama ye musela tozotalela yo okobangisa motu te na mirem na bota na bana na pose na ndako libala na propriétaire na mboko na résident na mboko oyoki donc comparaison moko ça na eza te donc ngano distance eza mulai mama si oyaka boye si okoma na niveau nanga ekozwa autant ozomona oyo bake Karim fi yo fille de chance biso ba mirem de ba fille de chance nzamba pambola makasi koleka vous comprenez ba venir moko assuré donc nzamba yeno na mokila bio amote ya malamu osali sabato za social na tio za la social na pambo yo ba soit ma pambo ni na nzela boye voilà à part bon belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya nya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Ezanga manini na ina répondre sur ba zoba wana bizengi wana par rapport à na lobaki pa ya na direct à Blandine Osako par rapport à intervention na ngana moni ba komo sa bémission comprendre na ebite makambo na lobaki mokili yoki soki na lobaki lokuta soki na lobaki mabe de toute façon je m'en fous na loba mabe donc je m'en fous pour na bango wana bazuba wana yoki loba na lobi boye bino bana membre yo mia te bono na zo tia na zo beta na sete na yo bombo fifi mia te yo bombo fifi yo loko zo mo respecter moi sina wana te loko ni ko respecter moi sina ote ok bana yo oni stade yo ngokota oni bando yo ngokota wana ya ofin artiste mia te bukeba oni Château Rouge o bando ya ngwa o bata olata perruque olati bubu bato kanso mama ba sénégalais nzo andeza yo on artiste on zo toucher keba wana na ebito keba ni atembo keba gardez bon oh balobi ya qui la vérité qui blesse on est vérité na lobi et blessé bino ozui makamo oh côté musubo sepela pona pesi bino makamo moni bo la mi atembo lala ki olala papa olala bando yo kana peso il suffit qu'on a l'eau, qu'on a bête, qu'on a des cabinets sur le bimi ou quand on s'appelle Michel Bossé, puis la peine en aïe, n'a pas parmi bateau au côté la bino bembo, on a YouTube à moi, na monia on s'y quoi, il suffit dans l'eau, baga bino tout bobini, c'est là, on ça semble au fin, on a mais bon et côté bino na YouTube na bino, so bon fin gratuit, bon côté la star na bino, bon compte na bino gratuit, bon que nous ça on a na Facebook, au Facebook et on a gratuit, pour ça on a YouTube te boko sa batute boyoki nga boko sa bazoba na bino me boko sa batute nyonso bosala eza pona intérêt na bino na loba te ngopi na lobi yango piau ok bosala pona ba intérêt mabungu na bino bo faire croire yo ndenge bino bokabila te parce que elle c'est une paresseuse ne na lobi
fela ke na mesa ba ele na mesa ba ndiko lia ayebi ne bala marate on comprend nyonso fo ba ko tika ke na mesa do yo bokeba na bino bana mambo wana bobangisa ka mutu pe bobangisa ka mutu te pe bobangisa ka mutu te bofinga nga 3 mois et demi boyoka sango ke ba memanga na ko ba memanga na ambulance ba ke tika wana urgence boyoka sango ke Miriam akota koma pona bafinga na bino. Donc pour vous dire que et soit kana ngoku tongate esko soit kanga pelo ko mokote na sabino na latte la bino balti na mino stratégie YouTube biso so site comprenant. OK? Donc au finga wana ba mbongo zo kota na ba YouTube pour que no fingo fele na Facebook na ndima bino boko ti se loruté. Donc nyo so bozo sa stratégie. Ozo yoka. Donc boyoka na kufate boyoka na bela te don na za toujours Miriam. Au moins na munoko na mbanga déjà ye mukonzi la bino na mbanga ko kokanga kute na mbanga. Ye mbanga ne zali aleki na télé aleki na video na ye abali ko finga ba autorité abali ko finga ba taminene po mokile yoka oyo soko pena za monsa tembe aleki ngana ye total soko na bota ma kini na bota ma na place ya bota mena kuna OK boni pe boyko bino kanti ko bangsa banana bokanti ko bangsa banana bokanti bana ba banga bino bana ba lenga bino oh boko no wake made in Kari na nini na bino made in Kari ngam na lese na lati sae na sala héritier sala tamu ya zara pa héritier te wana zara o ya zalelo angara ya poto to e baga na lingu wala kuna na ndaku nyana pardon na ndaku lingu wala kuna to e baga kuna tanga ko be héritier bo monya changer via ko na bon marché ba médecin héritier branché na ba médecin ba ko ko boire ba médecin na minene akomo so ba mbongo ya ye ba médecin wana nyoso héritier kuta disi tanga zara kuna ko ko teni hein avant e père Richard avec l'oni oh azaka ndaka la moto mona fi mo asate mwindu boya ya bongo héritier mtasali to lo bana opelika oh to za no pe na logique des choses so héritier te ya ngaka ye bana ba bosso nyoso ya koma ko bwa kana grâce héritier ai baba boss grâce héritier tu ba mbongo na sima ba boss wana bazo pesa ya so bwa ka bango grâce héritier ko taper RTG ya oh parce que aux années héritier ça qui impact makasi ya on est RTG ba bengisa ki oh pour nous on boss on va bien faire ba passer la bino pour nani oh pota la sima bozo ngapeta batuko bino bana membre wana bino mama ba yiba ba bino ya kishasa ndeno ba yiba bino bana ba yiba bino pour moi le ko bima na poto ngana kana na groupe wana bo benga la queen et puis na zabiso na lobby mutu nyaso akoyoka bo yebi ngo très bien kolonga na ngale bino so bobisi matata tango na zali na ndolo bana ana ko loba pena lobby benga lobby na ya ngire muna wana ko loba ebele na longola na bo longwa longwa so na zwikana na beti ndika ba kutu ba longwe ebele ba ndolo na kanda na tionga na zwikanda aile yo bokomo loba po mona zate po mona longwa na tika bino po na muna comprendre ke eza klabando ki batu moko ya poussière babi fusu moko boy oh calmez-vous hein yo mi atemo calme-toi hein nazo biso calme-toi yo to zelo na Paris so za mobali na so za pede mobali te po za no pede o mo za pede wana donc calme-toi ko finisa libota na ona bana na ba génération na onye so to calme-toi ma finga na yo mi atemo sange lo te pede so da na basi so mo bala landa basi a pede hein oyoki mais c'est YouTube là sala YouTube na sala ngoka ko na bino na Kari asala ka ko na bino mutu nyoso ana droit ya koloba oh mo buto atikala biso maloba to ko loba biso so to bana kini to bansa utate OK o sepela na pesi bino makambo bino nyoso yo mama Rosette da hamburger yo fana nyeke no sumbisa koko na mundelo bala kuna na Allemagne donc Kari na koma na Allemagne nyoso aka bozwa hein bana nyeka ngambanga na mama Rosette da hamburger OK sepela na ngapo nengo sala direct to sa ke mission na komo na ngote ti photo na ngai wana e kotise yo ngombo OK e kotise yo mbongo so ma pampers koko na wana la tsana buto ava bola e kotise yo mbongo bino so na koche bino mbongo bo vana nyebo ba minoko OK bo mona ba zo wana bino te nto bangisa mutu na YouTube o bena post na mukilo azata boye diembele bo kota ba mbongo na bino ay bo sala assemblée biso nde atika nana koma osambela a changer viso bino bo kote la isusu
bokote la sous bokote les sous parce que boyé là objectif yelo wa yeba za malin aza batindenga yo batinda kayo obebisi l'héritier réputation héritier comme mal aimé pour l'année et moi aza pembeni na biso so tozaki aveuglé oza mutu so ozaka pembeni na mutu wana komi na danger lelo tala lelo viera mulelo akomi humilier mutu nyonso afinga nyonso asakanela parce que apusani pembeni ebola oza danger public hein vanda pena na chambre loba eloko nini ngo batiama oza na sort babwakela yo na vie mutu nyonso opusa pembeni mutu wana nyonso aozala mal réputé aoza ba problème nga mozo ina ndako na kuma ekubanga bana na ngai mobali na nga bona we bando kena wana kuma okota ba centre commercial ndena lingi na otambu na kuma ina danger hein donc yo zo mpo kopusa pembeni na yo te oza danger courant oza pena courant surtout mutu apusa pembeni na yo alengi 1600 volts Loba lelo ta kofi akomi sali lelo oye kotiela so ke kofi problème na mwana fani yo kaka oya kaka kopanza bato héritier azaka ne bien taka bimisa album na ye azaki na bato nyonso ba chroniqueur nyonso nsima na ye yo soko ye pour oya kaka na molimo kopanza otikala unganza mi yo papushi yo nani yo mamushe lelo omofinga héritier obosani nyonso héritier asala mpo na yo héritier so barankine mpo na yo na bato lelo obosani lelo omofinga héritier tala lelo siko olongwe pe héritier na papa oveno bande ko tout na tolo oye ongoya oye pa kofi okomo sa bango patinda ki opatinda ko finga oza lokuta banda yo olongwa pe héritier sel combien de temps ko finga yo to ko finga mikolo fingi vie jama yo lokulasi héritier mtatinda ki yo ofingi mama cha la mwana ofingi mobali na ye papa na macha héritier mtatinda ki yo yebisanga oza impoli de naissance OK oza impoli de naissance impoli de la presse eza yo mutatinda kofinga batute oyana ndako na nga awa okena kofinga mama Sylvie mampata likolo ngana bana mobali na salon na landela kayo bonga to oloba ke afinga Sylvie na ndako na ye tangu yo bana likolo na chambre nene mama zo sala ngana sutu kwa kaka finga na pesa ke maloba na muno ngana sala tu na injure na nzela malamu na orienter ye na lobango tous les jours ya mona koka na ndako na ata koma iko azoki nzela Belgique oh tout ça là tout osala carrière no fama comme notre ofinga la misette eko salo plus tard ils ont ba conséquences ofinga la misette le monde ba conséquences na o comme aigri mauvaise méchante biso totindo okola nengo okola ka bongo totinda mama na ko buwa ko na pensa ndako papa na okuna na lubumbashi kuna oh zana kanda ya mama na yo parce que mama na mutayaka ko buwa ko na pensa ndako so ningingo bafungola boya zata tiki mwana zangi na kanda mama na ko zana kanda bato to kuma aigri envers les gens pourquoi bakanda na wana nyonso na kola mabeso ki pe vini no traverser na vie na yo nyonso wana eza bato biso ba innocent oh non on faut zakanda pas maman non le bateau tout le monde n'a pas mindele ma mère aujourd'hui si je suis ce que je suis aujourd'hui c'est à cause de toi si je suis devenue ce que je suis aujourd'hui c'est à cause de toi maman tu es parti me jeter là-bas on m'a maltraité toute ma vie na koma ki cheke na âge à 12 ans na kota la zamba na âge à loba na maman na yo bosala babenga ngo nani babenga ngoni bosali ba révélation bino na maman na mwana bosali témoin oya lobi makosa na wana motema Loba. Ole yo latisa ngo bato. Kofinga ba innocent, ba père de famille, ba mère de famille. Kofinga ka ba innocent bato. Oh, bakana na ono yo ko se défouler na bazota bato. Pona ni. Loba. Ba mafinga na bino zwaka na ngo bato te. Ya ona ebisi bino mi atembo. Bino bana manga. Nango yo est-ce que si yo ka dia mutu batie na ndena, si yo ka dia mutu ke na koma parce que bino bosalele l'émission sans mutu ana koti koma. Si boyoka mutakufa. Mutakokufa te to jali wana biso nyonso. Donc pour vous dire que eswa kanango bato te po to yebi kezali stratégie na bino okotela mbongo na ba YouTube na bino. Oyoki, yo mi atembo batela mwasi no Sonia, so lingi Sonia finga mate po Sonia ko finga mana kotinda ba ke no filmer ti pa ba Sonia na ba parents Sonia. Sonia, yesa mobali no alala na ba mibali kuna Canada. A respecter ata moke parce que botela mo bana na mibali. OK? Ozo banga Sonia na yebi si obongo. Yebisa mobali no mi atembo a respecter ata ndambo ata trompa ka wana baninga ni mibali mais a respecter ozo yoka po mbanga biso soto na mbanga bo sakana te
ba kole nie oh nga ute za na za fier nazaka fier naza mosa libala na bana na ndako na bofina nge paf mais naza posé oh yo bala mukoni obota mukoni to mona banyanso ba bala ba Chantal bola to mona baona ndaka mabala ta ba sa ba délire mais bana ndaka mabala et respect to mona ba fille nyonso la plupart ba fille nyonso ba sala ba délire internet bana mabala bazana me bana yo ko bota mukoni oteka matrice na oyebi pas otekela o bala mukoni na ndimite mtu ko bala mwasi ko yo po yo oza ndenge oza mal répété wana mobali wana na edité mobali na obala mwasi abo jamais quoi ko ça ko distraire ba tout lelo fingi lobo yé osali ba direct ko sambi arrêtez hein même bible lobi hein ou oza chaud ou oza froid ou oza tiède so oza tiède nzamba ko sanza yo basakana na nzambe te keba basakana na nzambe te na loba ti yango histoire ko changer te poto na ya liboso oyebi on na mutu na yo conscience na bapesa on na bata maboma o mato kita o lo ke histoire ko changer te poto na nga liboso na bana wi mwana ndaka mami point barre portable na nga liboso na zaka na poto mami nunta zwila nga bonna point barre OK donc bo changer histoire te bino bana membre wana tous bo lesa ba mabomu na bino ba YouTube so mona groupe momba ba tout hein 90% groupe wana bazana ba YouTube ay boko seke biso ba chinois biso même ata ba chinois bana bishasa wana o zo benga ba charge bon bana tina note kari mutalinga kayo azate yo kana na biso lelo mutalinga kwa azate même bano ba charge bazo koto na bishasa ba okotelo parce ba okoto ba mbongo na ba site na bango ba fa semblant yo mona ba balanda bango te ata ba finga ba balanda bango te pour se comprendre okoti sana bino mbongo na sima na yo vino mumba woni nzamba sala opoza la exploiter tout le monde exploitera yo parce que oza très impolé oza motema mabe aigri donc otika ko bénéficier na carrière na yo ata mokolo moko te otika un jour le yemba kala na zalaka na tini okoyemba yango okoyemba na kuku okoyemba kuku to bano tala ona photo yo okoyemba kuku ko banza na photo te posi na changer okoyemba yango okoma na nzoto mama ye musela tozotala o tozotalela yo okobangisa motu te mami rem na bota na bana na pose na ndako libana na propriétaire na mboko na résident na mboko oyoki donc comparaison moko sala nanga eza te donc ngano distance eza molai mama si oyaka boye si okomaka na niveau nanga ekozwa autant ozomona oyo bake Karim fille yo fille de chance biso bamira nde ba fille de chance nzamba pambola makasi koleka o comprendre ba venir moko assuré donc nzamba yeno na mokila bio wa motea malamu osalisa bato za social na tio za la social na pamboli yo ba zwa mapamboli na nzela boye voilà à part travers mapamboli na pesi yo na yebi ko osalisa bato yango nga na sunga bato si fona sunga Loba yo chance ni wana yo yana malédiction parce que tout le monde t'exploite mutu na soso liambo na sima na yo moko zoke lorote yo ba ya ko kabela yo fi ya ko kabela Loba fi ya ko kabela okotika la fi ya ko kabela tina li foto OK donc bo vanda nya bo garder ba banda bo respecter bato ba leki bino bo respecter bino nyoso bo respect na bato ba leki bino na ba artiste na biso tout po bo comparer biso na linzanga tomate OK lelo na ngana sabino yango wana bo sepena na pesi mo makambo sa be mission nde bo sala na ba YouTube ezokota mbongo ezokota na mabumu na bino OK les à cause de l'eau te yena fin du mois bo kabeli mo ko tika ofutele ndako ba bengani na ndako wana po ndako déjà eza na kombo na yete azo vanda sous couvert so ka bo tika ofutele ndako ba bengani bo zela omoni ba jeu bo tuna ebo ka yebi bo tuna ya na ba procès bo tuna ya yebi mukola ngo bo benga mami tika bozo benga motema be menga na motema be me mukola ngo mona motema be bozela bo continuer sous ko fina ba video ekenda nyonso oyoki na avocat bozela mukola ngo bana ngo héritier boko seka moke boko lelebele mukola ngo bozela bo continuer mais nyonso ekwela ka ye ezokwela enga nyonso nazozo ba video nyonso bozo sala ba photo na bozo tia wana na ba miniature wana ekenda ka ezokele bo tuna e ba oto benge dernièrement bo tuna e si la terre aza na procès verbal ako sala semblant bo senga nga pardon na ebi sino bo senga nga pardon bazo exploiter yepe
omoni mokili tozalia donc vous calmer la vie, vous se calmer la salle qui n'a que pour ça la droit des réponses par rapport à des mi et témoins qui ont bon bah ça bien on ça Karine place ni si Karine a longue qui chasse à kuna déjà mon truc oh a aidé na voyage on a papa mis ça na réussi à zo kangai Karine a kena kuna na réussi à beba na papa mis wana tala mu mama be place non ça la fois beba Ebola place non ça va faut donc pour essayer de multiplier ça le roi cancer ce côté on a nous autres essayer de propager place ne soit que fa beba na papa misi wana asenga kutu Cynthia adol merci Cynthia adol yo ya panza esanga mabe asenga merci yemta atsaina na contact na Edi Schengen oh papa misi abwa kisa ki okuna papa misi abengisa ki ona nina sa elo makambo papa misi abwa kisa ki okuna abengi kuna ina risasi ene makambo ko muna ko manke papa misi oh muto bande ko benga wana attaché abete no lisolo Freddy très impoli, Karine très impoli. Tu as comme côté na ba binise no telo bino ko sala ka biso to beta tout pour to luka to changer hotel pour to garder pour to sopa été to changer hotel to luka singa na zwa idée si nani si tu adore le ko pesa idée aye ko kuta ntena apese numéro ya nani ya Edi Schengen singa si tu adore wana merci singa ka si tu adore merci tu akuta ntona na Edi Schengen on va ko kuna na office pour ngako zonga kishasa kuna ya elo côté en plus à l'époque on a suffisi wa RTG obi stress ozala nango ozomona mami ninga na kokoka te mami mina kozonga so kishasa te mami misala tu mami ni boluka mukanda na lukana mena mukanda kamara nga ekenda tikuna poba poba oleka zala quand même reconnaissante yo benga ingrat obenga kaste mo ingrat mais yo ingratitude dans les niveau na lobela mote yo za niveau 0 oh Loba si tu as la pression à brancher on a Edi Schengen wana ngam na sala ko poazwa ndako nyana mukena tindela mbo yo Karine na tindela Edi Schengen mbo omona tsaka na studio na watu wanda mona au place dondia komera na tinda mbo yemi ya tembo bana mambo no bazaka wa à l'époque yebi sama bazaka wa banda ko soko kosola ta babi makambo wana etali bango te ba voyage na etali bango te lelo ko motu te bana mama wana to oyo kamisa nga mais yeba ngo oko kosa mokili mais conscience na yo mama atoza ka mutali bongo za bipolaire to yebi omso soko za bipolaire t'es un problème na mutu na yo mais conscience mama zamba tia conscience tipa bata maboma oyebi place olala obalia solo mami mama zo baza raison Loba bana mama ba participer ne loko moko te na voyage na oyebi yango bien mama olobe ça vrai moi mo loko so banani po yo za bipolaire po mo ko beba na bana mama na oya susu omoni ngana yaka na mbona binote tango na sala mission na jivene na obi ko yo ka fali banda ton tipo banda di premier au 30 oloba ni pa ba oyini nga parce que na réveiller o ke yo ka fali oloba bon o wanga na ka bo sebe mission na kosi lelo yo komo yo ka banze mafali yo komo otaka banze mafali so moni muta yo ka banze mamutu te ayema banze mamutu ndengwana donc veut dire ko banda ko yo ka voilà donc on confirmer ka maloba na ko wana lobaki mais au finga ngai po ngana sala video na ko yo ka fali o linga fali o finga ka ina soni o finga ka e o kosa ko finga mais o lula fali si o sali o se rapprocher viens rambo pour ani pour abakuta bakuta ntona fali donc yo vina o rêve fali o yebi bien Karine o rêve fali mutu na vie o rêve le roi fali a na vana no na yebi o bien oh o finga moto late vina yo late ba ko mo na moni lelo ba retomber na ko late sa ba ko mo ba retomber na lelo mo telengane o telengani po na ni o sali ka tu ba kuta ntona fali o telengani po na o late ba ko mo o moni parmi ba to zo senga ba pardon tia mwengai o moni ne fali alo ba tia mwenye ngape tia mwengai tina li fo bonga na yo tina li fo bo pour yana ba mabe mususu basala ngo batute tia dépasser les bornes yona ba la membre na yo o comprendre et puis ça ngaka national kanti bolla monga na selo ebele lelo yo komisenga o mo benga me pave o comprendre donc ti kalanga yo fo bo finga nga e pave tina li fo bo o le kinga lo ba moni so yo kufeli na go yate ngape so yo kisa ngo yate o comprendre tina li fo bo na ebisio continue ko finga ni ko finga lelo ko mo ko senga ba pardon ya jida
au fini Kofi pardon au fini Fabregas au fini pardon au fini Wera au fini wana zo saka na bato yo zo botanga te zoba moko illettré de naissance on va en faire les nous illettré de naissance bourrique de naissance yo to sa na la psychologie bato hein zo sa na mito bato en tout cas na éviter artiste moi non faut ligne les boules binoto et à a fini oya zui ozaki pas Fabregas on l'aurait pas Fabregas oye pas héritier o comme film Fabregas oye pas héritier na papa avec papa OK na o sali sa papa avec miso fingi o lobby sa papa avec comme tanti na mno o sali sa lelo oye pas confiance o bake ezanga te ezaba mo batinda ngana film tala mwana yo zo saka na bato oye ko saka na bato trop oye ko bisuka na yo tant de la fait ya répands-toi faut se repentir. Comme on a tanti na bimisa yote obenga kwa bichopo obenga kwa comment na bimisa ngba ko denzo yote okena ko lobisa mo kutu artiste en somme neno mema na lo yenge lelo esala oye esalo baby sa réputation na parmi baninga ne ba collègue ne ba artiste tala niveau lelo yo okosenga pardon on pas vieux rambo olobake non batindenga yo batinda yo o baby c'est l'héritier réputation. Héritier comme mal aimé pour l'année. Et moi, la mort a pembe. Bison so dozaki aveuglé. Aux hommes tout ça a pembe na mutu wana comme na danger. Lelo tala lelo viera mbulelo. A comme humilier mutu nyo so finga nyo so sakani parce que a poussa pembe les boula. Aux danger public hein. Vanda pena na chambre ba eloro ni na wa terra aux na sort ba boa ke la yo na vie. Mutu nyo so poussa pembe ne mutu wana nyo so a aux la mal répété. Azo ba problème nga mo zena ndako na kuma ko banga bana na ngai bo bana nga bona bo bando ke na wa mo ko to la centre commercial nena lingi na otam na kuma ina danger hein donc yo so ko poussa pembe na yote oza danger courant oza pena courant so fi muta poussa pembe na a lengi 1600 volts lelo ta ko fia komi sali lelo oyo ko tina so ke ko fi problème nam na mo ane fali yo kaka o ya kaka ko panza bato héritier zaka ne bien ta binisa album na ye azaki na batu nyonso ba chroniqueur no so simane yo so ye pour oya kana molimo ko mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonnette mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Noire Sainte Thérèse Saint Ingrid Kabong. En tout cas, Myriam Wetz, Myriam ex Mokonzi, azali vraiment na kanda. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo la zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.